Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Shalom, shalom pour vous tous qui nous suivent de partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Aujourd'hui, encore une fois, votre humble serviteur, le pasteur Vincent Makela, aye liboso nabino bandeko nabino baye pour nous codifier. Libota bana nzambo bulanda biso partout dans le monde entier. Na pesi mbote mingi shalom na bandeko ya Paris, bandeko ya Paris bolingo ya ngana bandeko ya Paris ezo mata. Na ndeko sakanate parce que ba benga kako sakanate et bana Londres, bana Suisse, bana Allemagne. Pourquoi pas ban États-Unis d'Amérique? Na solo bino nosu traite nzambe aleka na kopambola bino taka na zana bana bena poto na biki bobenga ka bo encourager papa na bino be mission o sala kana chaîne bino Ciel Ouvert TV ticket nzambe aleka na kopambola bino. Encore une fois, bonsoir ou bonjour, ça dépend na heure oyo okolanda biso. Bandeko, émission les émissions moko benda bika. Parce que na mbi n'importe qui te. Talaka ka songa na bili kambonanga zaka ya solo. Na mbi n'importe qui te. Je viens de recevoir une personne. Je ne sais pas ce qui trouve bien. Un homme mystérieux, un homme paranormal, une personne mystique, ou comment, je ne sais pas, Yemokomutu, Ako se présenter et puis Akoloba. Alingane pena ko leka mingi na ba mediate, mengai na zui na luboliye na kundoliye, onde babengaka un gros poisson na zui quelque part, na Ciel Ouvert pour le monde entier va découvrir talent et ça na nzoto mon mbali oyo. Vraiment c'est extraordinaire. Yango pour notre édification, pour vous édifier na zako yamba mutu moko munene, un homme mystérieux babengaka na kombo ya papa azane jeune hein, mais papa pona azana ba responsabilité belé papa Coco Mayamba. Papa Coco Mayamba, bonjour, shalom, vous m'appelez bonjour. Nyonso ezaka mbote OK na kolingo to mola mongongo hein to bato bazo ndo monde entier balanda yo okoyebisa bato nyo bazo na poto na États-Unis na nini osala premier mois koloba pesa mo moke mbote papa Koko. En tout cas na biso nyonso mbote boza na poto biso bozali mbote mingi na bino nyonso. OK ya ngoloba mingi te mbote na bino nyonso papa Coco Mayamba obotami na famille chrétienne. Famille chrétienne. Na Kasai, na Congolais. Père de mère. Na Congolais. Oza bana Congolais. Oza kona bato musute ko papa mama Brazzavilloise papa. Maman nanga zai ya Kindu papa na Kasai. OK. Alors papa Coco ukola kindenge nini? Mubulu timide. Muta desordre. Boulou, bitumba, désordre, te bitumba, mon boulot. Mais mon tabou, mais classe D, une classe D. Mais yo bi muta désordre, mais mon tabou na bitumba, ta muta désordre pas quoi. Au bout dans le sens que non jeunesse, la jeunesse, hein, nous sommes là, mais classe D, on est comme on mingi. OK, donc aux autres muto pena au tanga. Tanga. Donc yo to bengo je les connais, bato ba français. Bon, pas je le connais, mais il y a des mingi à domaine où on a tangeli. OK. Et tant que je cola papa Coco, non bengo papa mais malgré tout ça vient là-haut. Mais non bengo papa parce que pour un respect, là quand même mutu munene. Est-ce que eloko nzo ko lingate na bomwana na. Eloko nzo ko lingate. Au moins nga okola. On ngate mutafuka ngai. Mutafuka ote. Mais ko zaki petit mais vocation que non lingaki. Je voulais toujours que na likolo na samundi. Na na chef. Et je lorsque nous sommes dans un chef, bon, on a un milliard de vie. Il y a pas de chef à vie. Mais la vie, nous sommes remarquable. Donc, tout le monde va au coming. Remarquable, en évidence.
Mais entre-temps, le rôle pose à Moutakasa et moi qui démoule Vatar fait. Et ça fait la Katina. Yo, ça ok. Si on est aux Linga, aux Linga, classe. Classe. Ah. Classe. On a qu'à comprendre la spiritualité. Pour comprendre les arandénis. Pour comprendre ce qui se passe. Dans qui laisse tout comprendre. Quand on est là pas par part. Il est pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était ça mon angaï. Pour nani? Pour nous autres, pour ça qui na mission moko boye to ça qui na mawa tu pas les makama besoin que pas batu tout ça banini. Une vocation. Vocation moko boye. On est dans la recherche pour na bien batu moko boye. On fait la recherche pour na bien batu moko boye. Donc c'est quoi? N'ayez pas pour nous servir l'humanité. Ok. On a quand même la bande de quoi? Bas premier avec bande. Oui, les gens de Rabassi, les gens étrangers. Grand frère d'Angaï, Rex Mayamba, John, Richard, Mati, ban étranger pour la France, Paris, Belgique. Ils ont beau témoin. Merci que vous avez parlé de Bongo awana Kinshasa. Songo pesa bande ko nombo to pesa banani. Salima, Dibichi, Lili, basé belé. Ba Gracia, Cheni, basé belé avec la lemba surtout la lemba. La lemba surtout ba Bijuka Beya, basé belé. Est-ce que Akoko Mayamba, vous avez un homme mystérieux? En vrai dire, vous voyez, par exemple, mystérieux, dans mon angle normal, c'est que je suis. Ce n'est mon tout normal, mystérieux. Yo moko, au moins on a un mutu normal. Normal, normal. Le comment on est on a évité quand on maître Jésus. Oui. Maître Jésus. Maître Jésus. Maître spirituel pour Nangaï. Oui. Pour Nayo, Seigneur Jésus. Oui. Pour Nangaï, c'est un grand maître en spiritualité. Il faut du colon. Tant qu'on pique ça batou, je pense pas qu'il y ait un monde à sauter. Et puis il doit sauter. Il y a un pique ici, moutou. On non normal, on t'a dit, il faut se faire batou. Yangoana. Ok. Aujourd'hui que qui spiritualité makasi. Oui. Oui, ba makamo spirituel tout ça banini pona ozaki un peu curieux à quoi ba makambo wana. Est-ce que ozalaki na likanisi que un jour pour le sel sabat? Oui, bien sûr. Bien sûr parce que déjà na âge moké déjà on a besoin cours en mathématiques, cours en physique, cours en chimie. Vous avez na âge ni? Dans 20 ans, 17 ans, on peut se dans la 4e maths physique, on peut se dans la section sous mathématiques. Oui. On doit former déjà, on doit former. Ok. Si Akoko Mayamba, l'homme mystérieux, pardon. Makambo oyo tozolo ngakolo bela sikoyo. Et badaki na âge. Makambo dalenga depuis âge qui Comme le monde qui est mon gongo. Banenga depuis âge qui. N'est-ce pas âge ni? 5 ans. 5 ans. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Dans le monde, makambo. Nous sortons dans le makambo. On comprend ce makambo. Dans le monde. Dans le monde. On va d'abouer. On va rebangi sabato. Pas coco. Makambo nango yosa au monde. On va d'abouer. On va m'entendre. On doit monter dans le monde. Quelque sorte. On a besoin de Congo par exemple. Ce monde par exemple, la monde va Koufa. Ok, pas pasteur, à Tchèque Boko, vous avez dit non, à mon avis, ma n'est-ce pas? Or, on a porté d'un médium, n'est-ce pas? Oui. Dans le bureau, on est cabinet d'un barabat. Ce que je voyais, je communiquais avec des morts. Dans mon amour, il s'est là, c'est ma grand-mère qui comprenait au moins ça, ma grand-mère. Est-ce que tant que on a ma camouana, pas Koko Mayamba, est-ce que la famille vous comprendre que moi, on a vu ça, à jouer à peine, moi, je ne pas sur ma quartier, la collègue que n'a pas de un d'autre. Ma camarade, dans ma quartier, Ndoki. Bon, la famille. Ma famille, ma grand-mère comprenait, les gens comprenaient quand même. Comprenez. Dans la famille, on va comprendre. Quelques-uns vont comprendre. Oui. Même
Seigneur Jésus-Christ dans d'autres animaux. Nous comprenons que dans ça boue, n'est-ce pas? C'est ça. C'est les balades pas comprendre madame. Ok. Nakasi Bosolanda, cet homme, son azobengaye, il est vraiment mystérieux parce que ngana ebi ngana ebi bomoni ngai ngana kumisaka batu pamba te so mona ndimi mutu wana o ngai moko yo bino mope boyebi so ngana zanani bino mo boyebi bato bolanda nga boyebi que pasteur Vincent azanani ngame baninga na basanza babenga nga nduki babenga pe ndoki nde babenga kai babenga nga pe mutu abakisi nde babenga kai donc nayebi mutonga na yambi donc bandeko soki bato ko soutenir bazali bo soutenir tata ou bo soutenir jeune homme nazo bango na tina parce que aza likabo azali nete sona ko benge nani pona batu makambo oyo nzambe asalaka na nzoto atata oyo c'est extraordinaire nete sona azali kona na poto tapsu ndaza milliardaire mais apa na biso awa congolais balingaka ba farceur ba congolais bango soutenir kaka ba pamba mais makambo ya solo oyo ezo sunga batu balingaka yango te alors Pakoko Mayamba osana nous jeune omonaka musala zo sala ezali fardo to ezali nini omona ko ezali mukumba moko bo nzamba pesi yo to ezelo koni naturel omona ngo naturel omona tombi misera na mai il se sent l'aise dans l'eau bis na mai à l'aise donc lui dans nzamba terrain yango wana so pesi lui on papa lui kolo comprendre. Le lion a régné à Zamba, n'est-ce pas? À maître à Zamba. Il y a des colons à aigle, des colons, n'est-ce pas? Donc, quand je suis dans cette peau-là, dans ce monde-là, je me sens dans ma peau. Je me sens à l'aise. Je me sens non nager. Non nager. Le virage dans le cas de Sakito, qu'on a mon que non. Dans un moni moutouboui, directement, c'est à comprendre que tu as boué. Nous avons communiqué le Koana au Kabi. Ok. Papa Coco, aujourd'hui que nous avons un Sima, aujourd'hui que tu as l'âge de 5 ans, tu communiques avec des morts, tout ça. Aux hommes, tu as un hôtel, mais aux un match. Il y a RDC par exemple France. On a un mondial à Divest, n'est-ce pas? À Divest, on est paranormal. Là-bas en Europe, il y a des sociétés paranormales, mais les médiums basali. On a des missions, il y a des maisons hantées, n'est-ce pas? On a des paranormal, basali. Ça donne à Colinango, à baiser l'ensemble. N'est-ce pas? Yangoana. C'est ça, ça t'a été. Eh, maman Satan Zadi, ah maman Zami. Satan est bien, so Satan là. Donc au tchad micro tambolo, il y a eu moko. So Satan a mis en place à bout. So Satan a on a mon moi bien moi yango de. Non ça la bout. Nga da éviter na mbio. Ah quand on ça la bout parce que non ça dans un espace on attend on m'a pensé ngana ça musala na ye. Pour un jour dans un kimia bobo ina ngai. On regrette ka posa na mbongo mingi te. N'arrête pas dans un bon moment, n'arrête pas car elle a mon dans la vie éternelle. Mbongo le bela ko le côté. Le vous maté. Mais soko yi o ba pesinga. Soko yi ko sepela ka mais. Ko kala mi tenga na zomo na kezoya. Ah, merci pasteur. Bien beau. Pour yo zomona. Oui. Nandi bien beau. Mais soko yi na reçoit. Mais on se contente toi on reçoit. Oh, est en voie normale, n'est-ce pas? Oh, na mutoki na ngamoko na o ba pesinga ko pesa. Ya oyiba te. To so mo mukesi ma Pakoko tango comme à l'âge de 5 ans, on va côtoyer l'esprit des morts, ceux qui banal, on soit na bango, tout ça, on a plus précisément et l'okonini. Quelle était la mission de bango balobakina? Ok, merci beaucoup. Ok, ça, si vous avez baraté, ça, parce que vous kufa. Mais à éviter la kufa. Tellement azako errer l'environnement où on a un accident. Oui. Hein? L'environnement où on a un accident. Azako errer l'environnement où on a. Aïe peut dire à Koufa. Azu une zélate. Quand on tombe dans la j'ai une mission au communiqué. Nous on va dire au Koufa. Eh, na Koufa. Asutuki. Landi. Il faut informer la Koufa. Moussousou. Na komona boye.
ayebisinga itango tobomenga mutu boye. Wana yenda zo bisa. Mutabomanga mutu boye. OK. Na ke loba boye mona ko kamera na kainga tika mama tika tika. Ti ainsi de suite. Mais ko indépendance dans ngamo ko ya ko sala ninga ngamo ko na achama. Mais pas Coco. Au moins makambo zolo beza tellement mystérieux makambo zolo ba. Est-ce que ba chrétien peno yo bazana kati ya nkolo ba to ba bakane de nouveau. Est-ce que ba comprendre ka yo? To ba mona ko sa mutu moko za oza na libanda Bible. Oza na kati ya Bible papa. Na kati ya Bible ba kasi. Moto so communiquer na ba mort Bible zo te na Moïse akufate. Na transfiguration. Yesu na Moïse akufa ide. Et bon tango ba yokangelise na Dotan, tanga fungoli gwazi ni se de miso. Amoni ba char de combat, ba être spirituel akufa de. Bota ba okundelize ba boki mutu de la guerre. Ba boki mutu mi kone tout Élysée ya la moki. C'est la Bible était. Bon ba mesana ka de imposer liboko biki to sal biki. Hein? Na ba yeba mususu te. Dans sens là. C'est la Bible. Donc pas Coco. Donc ba ke bunzambe eza mystère mo ça vaste. Si vous croyez à moi, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Et ça vaste tellement en cas. Il y a un moko. Yo on est pasteur. Ça mnene ba yebi yo ki boba. On va passer à mnene ba yebi yo. Nako poser une question mon yo moko. Hein pour répondre ngai. Yo ndeza ma Bible ma kazi mingi. Tant que Jésus a perçu la disciple n'a pouvoir d'aller chasser les démons. N'est-ce pas? Judas a dit. Judas? Judas a dit. Il est pas. On a maquillé. Avec démons en forme humaine, Judas a dit. Judas a dit Moutou. Non. Asaki Moutou, mais écoute-moi. Judas a dit Moutou. Mais là, c'est qui Katinaye. C'est qui a bon mototé. Mais à super pouvoir, il y a des démons. À super pouvoir, il y a Robin dans les démons. À quoi des démons? Parce que il y a pas songi siko yo. Oui. Parce que Yesu ni. Baba il dit mabe to solution na kombo na. Yo tindi biso. Côté OK, tu sais ni. Nous mabe to solution na kombo na. Yo tindi biso. Côté que d'autres gens chassant les démons par ton nom. Yango te. Avec mon nom. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans votre bergerie. Nous sommes là pour traquer certains démons, certaines choses qui ont dépassé même attendant battre. OK. Obandi Musano bina uzwaki ba révélation na âge à 5 ans, mais pour bana bota manango. Nazadon na bota manango. Mais comment na bota manango? Mais ko banda boye neko lobi à partir âge à 5 ans ozomona. Quand on maman automatique. OK. Sikoyo pas Coco. Siko musala ngo penza po obana ko exercer yango. Et commander to communauté oyo parce que to relaxa moi, to ko témoignage à quelques personnes oyo kati no nzamba sel makamukama na bomo na bango et banda ki opena âge nini. Car na 5 ans wana tango botamo bandi na 5 ans bandi to esa na âge moko boye même Jésus oyo comme si awa. Azaki nzambe mena âge moko boye nde musale bandaki yo bandaki na âge nini. Et bandi pour autorité bandi na bomwana et bandi on va former. Ils auront formé nini. Ils auront formé na ngaba. Na temi na ngaba. Ngana ngaba. Na muni mwasi mo ya télémis a télé bébé na ngai akufa. Et puis ngai kende pa na biso na ipele. Sa maman na ngai asala boye. On va voyager. Et finalement, quand on a ndako na pe na lobi ningi ezalaki basengi ningi asengaki. Hein? On se rend merci à toi nzela. Biso ngana place na télévision nous pas Coco. Okuti mutu akufa bokuta na yi. Siko bokuta na molimo to mutu ngo pena akufa bokuta pena bona nzoto pena boye. Mais ba tout ça mona ete. Yo mona ndeni. On est tout le temps dans la transgression, il y a un message. Il c'est pour comprendre maman bien. Maintenant, le bar, c'est n'importe qui ne peut pas comprendre ça. Et ça, bateau, on va tangama, pas comprendre maman. On a le OK. Si quoi, il y a tant attendu que pas famille. Est-ce que famille wana ba mbaki facilement pas Coco?
po ça qui non mwana muke bamona ki lokola venturier moko boye te to nganga moko to ndoki moko boye ela koti ka boye ne ba ti si mama na zeli na lo na kati ni mama wana ela koti ka boye ayambinga na lebisa yi abinza mena tinji donc ça mettant ensemble on a préparé c'est une bali bosso dans les médias mais dans les médias tu n'as rien été je me souviens suka pa yango na yebiti les asuka te parce que ngana zana yo les asuka te voilà poto sana merci OK alors bande kona kasi bozolanda makambo za koloba tant so comprendre ngo te hein omoni ba makambo so ya nzambe epesamele epesamela bana nzambe pas comprendre so ça mtu kaka musuni kaka boye obanda ko juger obanda commenter makambo ya mabe obanda ko loba wana bazaka taso za bandoki to bazaba nini mais naza ko sabino que cet homme nzambe asela kaye makambo ya kokamwa alors premier mutu yo oyo yo soignaka te na ngi sona avant na tourner le ko wana babenga yo docteur médecin guérisseur, tu vas un homme paranormal. Oui, je suis un paranormal. Un paranormal, un docteur, un médecin, un ingénieur, un ingénieur civil, un docteur, tu connais la médecine. En quelque sorte, je traite avec des entités positives et normales. Je suis un paranormal. Nous devons comprendre un phénomène mystérieux autour à Batranda, par-ci par-là. Et apporter une réponse à ces gens-là. Nous devons traiter le mystère de et c'est qui maladie. Au départ, d'abord, j'ai prié sur les gens, pardon, Bika. Nous avons de la gare. Nenge na ngaka moko. Nenge na ngai moko. Nenge na ngai. Ouais, l'assemblée mutabi. Au fur et à mesure que on peut la directive. La directive. Ouais. Un docteur est mystique. Un docteur des anges à mon service pour faire l'œuvre de Dieu. En tout cas, pasteur Vincent, Ngaïté, mais dont il y a un ça va te belé dans les vérités. Après ça, belé. Oh, parce que tu as un awa. Oh, yebingai. Apa bo tu as un boye bibingai. Bo kamanga TV. Na lika membo ngena za. Ba te belé. Musu ba kombo na bosana. C'est comme tu as liboso penzo ali boso bikisa. Ngango betana li solo ne za kande ngini. Tu as liboso la bikisa ba tellement. Maladie ni. C'est maladie. Tu as liboso, ada pas belé pasteur. Bo bosana na mo. Pas tellement belé. Bah tellement ébélé. Bon, et pas Coco. On dit ça docteur, on s'appelle comment dirais-je, guérisseur. Donc on se fait capable de un homme paranormal. La directive que les anges me donnent, la directive où l'entité spirituelle va s'engager. Parce que bato mingi baza na poto bazo ndo bato ba malade bazali maladie grave oui. Papa Coco za malade ko babiga nzana nga bazali oui bazali za o babiga nzamu do sulu bazali OK sikoyo tango ba makamode ba ebani ko sala melu na nzoto Papa Coco omoni traiter moto abiki akina badi moko otamsu bato ba lembani ko bikisa ye moyo bikisi ye et puis ça comme moi ma peke polette ou bien mon ango le commission n'est pas yanza pour que peut se faire moi ma peke polette moi qui vantard mon kutu pasteur Vincent c'est le racine le gars kingo on a mon en personne ngama musala ngoma tebe yebana pour la charge mon ma pesa ngai il a ça mon ango normal na mon ango normal. Voiture dans pousse ça wana, jeunesse dans pousse ça wana, voiture dans pousse ça wana. Oui. Voiture dans pousse ça wana. On t'appelle ça ngo abika na hernie discale. Hernie discale. Oui, aki a toi hôpital nyonso. Azali. Aki hôpital nyonso, hôpital tout qui est campus web. Moi de paranormal na monde de ba chaki. Ici na nous. Et ça na voiture. Nous se condamnons au ba pesa nga. Nous ngo normal que
Mutabika, ma pécani, non, c'est un pécani. Ah, mais pour nous, les Congolais, même là, ils va passer trop mal à péquer pour l'être. On va commenter, pas Coco. Ngai Grévéra, Ngai Archibishop, Ngai Archipape. Le quoi solo, va ça en publicité, il y a un gros mot. Le quoi solo, il y a un gros mot. Il y a un gros mot, le quoi solo. Ça en publicité. Non, même dans le quartier, tu peux pas regarder. On va dire, regarder. On va aller qui n'a pas fanny, n'a pas regarder. Ah. Or que mutu muna na sawa na ba ba longa ite dans la pasteur mon epsolo moko oui ba to ba sousa maître Jésus ba sousa Jésus kaka il est sauveur le Seigneur le puissance na ye omniscience l'omniscient de Jésus-Christ et bien côté l'omniscient nini na matai likolo wana matai bwiti a matai likolo boya a devenu force pesantère. C'est ça. Vous n'avez pas vu ma tarte. Ma tarte est ni. Il va critiquer sur elle. Merci. Pas Coco. Et le mot que Christ va faire ignorance. Belé. Il m'a remis belé. Belé va éviter. Belé va éviter. On peut gagner des mots à fenêtre et la porte. Tout le monde a dit. Tout le monde bien. Tout le monde été. Tout le monde été. Ok, naïe. Mais là, la place où nous sommes pour ça, la bichon. Paranormal. À traiter des cas où la médecine moderne est lembi. Lembi. On organe des bébés, des anges qui sont à ma juridiction peuvent traiter, guérir et ou opérer. Maladie, non, papa. Oui, surtout sur un ordre. La langue ou sur la juridiction, la parole sera guérie. Mais ça fait la maladie, je peux traitant un peu au concret, ça lie. L'intimité. Sur la tindinga. Non, c'est moi. C'est la tindinga. Vas-y là-bas, pour toi, déjà. Enfin, tu as traité mon affaire déjà, l'habité. Oh, moi, oh, papa, oh, Koda. Oh, Koda. Merci beaucoup. On a besoin d'émissions qui toquent Oyo, il y a Bozindo, tout ça toujours na Bozindo na c'est une grande personne, Nzamba le Ganopambola par Coco, Mayamba Nzamba Zane Longo, Ngabona Zali témoin Azobi Kisabatu ebele. Pour votre information, tout d'abord, même Ngai, tant on a bien qui s'est donné ma awa, le Kinanga Sali Mingi. Donc, eza likamba koloba te omoni likabo ya moto foko ndima yango ndenge toza awa moto mtaza na likabo na ye aza na lolenge nzambe aza ko utiliser ye oki ko sa président de la république ozo kamba Congo mobimba mais soki pantalon na yo parce que ozo tambole toboki okoluka tailleur yo to kobamba ngote soki sapat no eliami okoluka cordonnier ozo toza ko se compléter mutaza danger na nyonso azalaka te alors somme nzambe apesa likabo tondima bakongole nde bondimaka bato te yango wana est-ce papa Coco Mayamba lobe paranormal est-ce que erivaka soki otraite mutu wana biki yo mota mso otala boye yo moko ndimaka te ekamisa nanga moko et des fois ceux qui l'ont à la institution nous age bikisa mutu est-ce qu'il y a solo ça mutema na ngai non sala boye tamu to biki nanga mona kamwe faut kamwa parce que kamwa so na mona na moto yo je vois moto docteur Alembi c'est fini mais na mona télémi après avoir pris passé à la juridiction de Coco Mayamba na kamwa na mona kamwa ça sens wana kamwa hein mon dans la cancer à biki donc comment te dire cancer oui ah tu le babouiko bakanser soki na bakanser oyo kati na yo nzambe abikisa baange baasista noloba te mutu akoloba ntango otambusa micro mundu akoloba noloba nini en tout cas bato oyo abikisa même parler abiki ayoki boye noloba nini sikoyo nde babikaka ndenge wana ndeko Coco Mayamba l'homme paranormal
nzambe apambola yo osalaka ndenge nini opesa mo bakisi to osalaka ngo wana ndenge bamystike mpe motabiki mystique te so ba mystique eza lokola ozo boye ya bonganga mystique te eza bonzambe d'une autre façon l'autre bergerie c'est-à-dire quoi par exemple azobela par exemple docteur abi ozobela ça ne va pas ok de Londres ok de là puis là ça le rein passe à l'homme boye tant conseiller pas nangai être spirituel docteur oya molimo ya eza teke bo ba docteur ba mana ba na ba campiste te wa molimo ndele ba tout monde ngena ndenge wa docteur docteur di Moïse akufaka peti atabongo siko abine bisa boka oyo koma kisi ka oyo doit nzete boye ka oyo photo opérer ka oyo faut boye ka oyo photo changer organe wana j'obéis à ce qu'on me dit pam tu peux essayer de habiller. Qu'est-ce que tu as sa pharmacie la majorité? Et ça c'est que soit comme belé ou pesi mutumela nanu ou salimo bikila kila moko bodo ba qu'est-ce qui est normal? Qui c'est normal? Mais ba ange de ba tolo pesa ngo comme mutamela. Oui. Être spirituel ba commis tana boy so on se dit que nango ba tu lumière spirituelle na kati komedi et au qui bien. C'est pas comme ça. Félicitations Papa Coco Mayamba. Est-ce que tu peux permettre avant la zone de la Yona Zoata 2-3 personnes total sont maramosé beza solo? Oui. OK. Bandeko toujours déplacer mon mouké, toujours tika plateau na biso toujours joie. Namoni bato so bazana maladie awa namoni basi kitoko bazali awa. Tokotuna bango, qu'est-ce qui s'est passé dans notre bango à travers cet homme mystérieux oyo toza ko benga l'homme paranormal Coco Mayamba. Bobanga te numéro neza na sewana, numéro na ye l'homme valable azo fichango na sewana. Muno soza na baka, même oza na Porto, oza na États-Unis, oza na Suède, oza na Allemagne, oza na kamoko zo tungisa yo, benga moto oyo, ngam na lobi na yo. Na kopesa moto mabete. Benga tata oyo, benga jeune homme oyo, okozala jamais dessus. Alors tozo zwana nous, moi transition muke, simanango tazo tuna bandeko oyo na moni ba tondi awa, na trobo kelke mituna. Toleka. Yo susunani. Munganga pe? Ngana zali munganga. Oza munganga. Ozo sala na nani? Nasala kana Papa Coco. Ozo sala na Papa Coco. Ngana utiko ya Papa Coco awa, alobina baba ka belebele ba opera ka bato na nzela ba esprit, ba milimo de yaka, ba docteur a molimo, ba ange ba yaka, yo ofifa kango pe. Na viva kango. Ou assistaka tango asala ka musala wa. Assistaka tango opération ele kaka. Na assistaka tout moment. Na assistaka. Yo sikoyo sa assistante na ye, to zaka ka motuka ka bongo, o pasbaka na makambo ya zo sala. Nazali assistant. Na minute oyo nazali infirmière. Nazo jouer rôle sous ya secrétaire parce que dans la secrétaire que je suis en train de chapeauter. Bon yo zo vana mutu oyo mystérieusement makambo amene sa bana bomo na ye. Yo moko personnellement banga kate. En tout cas na umeli na sali moi tam mingi na Papa Coco. Na sali tam mingi na ye pene na ye. En tout cas na banga kate parce que na mbesani mingi. Sikoyo mona kaye nganga ndoki diabulu satana moto nzambe otonani. En tout cas liboso tango na yaka sika. Tango na yaka sika nazali komona azosala ba merveille liboso na bandaki kobanga. Na bandaki kobanga alobi oh nini bona linga kutu na kimi. Ye atangi ba intention na nga. Alobi te mabita. Ozana kimia te. Na pesi kimia na motema na yo. Makanisi wo ozana ngo wana minute oyo. Soko saleli makanisi wana okei. Okende sika mosusu oyo okozwa penza oyo yo sengeli ozwa esiko te. Yango wana zwa kimia ovanda po ozana makanisi ya kokima abimisi nga na poasa na yoka ikoto na soni makanisi na zao kanisa abimisi nga ngo. Donc na banga kate. Na banga kate en tout cas na mona kango normal donc na mona Papa Coco. Tant on le dit paranormal, vraiment ça paranormal. Parce que ma cambo ya salaka. Na mona ngwe pa imogote. Na mona pasteur mogote na lekeli na nzela ba bato bisali na nzambe na mona ngote. Vraiment c'est un paranormal.
même docteur na biso bayaka wana bayebisa biso comme oyo bozalaka na ye azali paranormal, vous pouvez même l'appeler médium. Mosala na ndenge ya wana. Ok. Nazo minute mingi te parce que yo poza na ba témoignage na yo. Sala epa ya pa koko. Na vino sala ba témoignage ya vino yo ti bokota na pa koko. Bokosina ko ya moto ko sala yango. Bandeko, na kotule mutu na suka. Sikoyo bato bazo souffrir na monde entier. Obi ke bazo na ndo partout. Bakolando partout en Amérique, en Australie, na nini pour Selver TV et la chaîne moko pena monene o banda bato partout dans le monde entier. Tala caméra na yo bato bazo souffrir. Mais bazo pata. Nzokande moto nzamba osala zali awa oloba na bango nini? En tout cas, la bato nyonso o bazo souffrir de partout dans le monde. O bazo na complications, o médecine moderne à limbi. En tout cas, vous serez les bienvenus. Vous serez les bienvenus. Et si Papa Coco Azali, Boromona numéro na, vous serez les bienvenus. En tout cas, vous allez décider. Vous allez décider. Merci. Merci, c'est le moi. Comment on a dit, maman? Comment on a dit, maman Shekina. Maman Shekina, Mabita. Mabita. Bois noir. Noir bois. Merci. Merci, Madame Bonandi, maman Shekina. Azali bonga collaboratrice directe ya Pakoko. Toleke pa ya Irene. Ndeko mususu. Mbote ndeko mama. Mbote papa. Aloba mu makasi ya. Komo no nani? Komo na mama Irene. Komo no mama Irene. Awo vandi awo zapa na bino? OK. Ozapa na bino bo limbisanga parce que tamso na kutu ozala musana ko sala, mena ko déranger o ebe tekela ko ya. Neka pona tuno likamoko obi Pakoko. Ah, obe vela comme nous bimba pas Coco Mayamba, oyebi bien. Oyebi ndenge ni. Bon, na yebi na kan ya malade na zaki obela. Tozo bela ni. Na zaki obela sucre, pancréas na ngai zaki ya kobeba. Oui. Nde toyaki balakisaki biso pa na ye. Nde toyaki tokutani na ye. Oui. Tosololi. Apesi biso ba directif akosala. Ba bifo na leka opération. Oui. On a une opération. Donc, nous avons un cycle dans notre là. Cycle. Il y a solo one. On va changer ma pancréas ou sous. Na yo pesu ba changer pancréas. Ah, tu connais pas le c'est ça la raté? Bon, bah tu vas rendre ma monte mais ya solo. Pour moi on a vivant, on be faire na bana ko yoka na yoka en sous. OK. On a la rapé bio la muki pe bien. Calme. Problème c'est net ma symptômes au monde nzoto wana eza souté. OK. Sikoyo okoloba na pa Koko nini na makambo nzamba zo salela ye. Okoloba nini? Akoma lo lendo to azaka simple ninga zalaka. Et puis avant de tourner wana omona kendenge nini? Omona kenganga ndoki docteur tona. Omona kenganga tena. Tomona mukoko mama. Aza paranormal Paranormal. Ndoki tenganga te maza paranormal. Mais paranormal ko za pa kindoki eh? Teza bonzambe kindoki pe yebana. Yo yeba ndenge ni. Oyo yebala. Yo za misa molimo to yeba te. Makamuka nde bandolo bena nenga ndo sai ko yebana mais oyo yeza ya bonzambe penza. OK. Siko okoloba na nini na bato ba souffrir cycle lokola yo mobika e pa ya pa Koko koloba na bango ni. Bon, nazobi na bango ka baya na nzela na ye nzamba zo sala akobikisa bango koleka kutu malade koleka kutu ata cycle wana. Po nga leki na opération mibale. Oh. Opération ne leki na. Il y a estomac na ya pancréas wana. On a un problème estomac pe bani nyonso c'est longwa ki ba sueme wana zaka wana. On a yaki apena zaki penza la mort penza na linge dans la zaki d'ailleurs okufa. On a ye wana ayambi ngai na l'équipe ka l'opération. Ba changer ngai estomac mususu. Na comme ndela sabe na estomac ya sika na la pancréas pe ya sika. En tout cas. En tout cas. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'on peut toli. Qu'on banga te. Comme nous banga ke ko sakana te. On peut se toli ni. On va tenga no ebise kaka nzambe wana wapona ki. Donc abakisela eli susu. Apese su ya koleka po ba ko sunga ba o bazo souffrir koleka ba o bazo souffrir bisika baza kuna na musika ba ebele ba onyo kwama. Mais nzambe wana bakisela su mayele. Apesa eli susu ya koleka po asunga pe batu wana babika na nzela na. OK. Maman merci. Ndeko tozuyo pesa tango tozuyo pesa so komo na yo.
Comment la maman Irène Mandaïla? Maman Irène Mandaïla. Bandeko bolandi maman Irène Mandaïla. Oyo nanzela pa koko abiki basali opération ya estomac et puis une opération ya pancréas. Nzambe aleko na pambolo mama hein. Merci pasteur. Bandeko nakanisi bomoni to moni bandeko basi mibale na Mercedes na bango kitoko bakiti parce que toza kolobela na ntina ya mwana mobali moko l'homme paranormal. Kokomba yamba. Bongo bilenge baso mbali na moni basi kitoko boy. Nini so leka na bombo na bango. Na kaka na soka nouvelle. Oh pasteur Vincent. Kitana no côté kuna esongolo bana baso mope kuna baza témoignage. Yoko moto komi poto lobisa bango. Mama na tosa na micro awa te po moni ezali banda. Nabi ke bosa fa makasi te mais bon mais quand même ke lo makasi. Bon to ba ka bino. Okopesa so komo na yo modele. Comment na grâce Kumeso? Obi komo na yo? Grâce Kumeso. Grâce Kumeso. Ah. Osapa na bangolo be na moni. Bongo mususu. Comment na Divine Kinkala. Mama Grâce Kumeso na mama Divine Kinkala. Boyebi mutu moko mene papa Koko. Oui, papa Koko Mayamba. Papa Koko Mayamba. Ah. Très bien. Na comment botaki papa Koko Mayamba? Oui. Boyebi très bien. Très bien. Il faut le ba bien. Trop même. Trop même. Boyebi trop bien. Très bien même. Ah. Ça la plus que. Bon ça va fantar hein. Bon, c'est quand on a quatre na bino. Bon mna makola na double trophée. Donc il pense que bino pe Koko Mayamba wana mo le komko de capo na vie na bino à travers Moutouana un homme mystérieux, ba benge paranormal. Na koseka na cameraman na pousse na pena pembeni po azwa bilenge basi kitoko mibale mon natia bazona na bino to bande pa ya Maman Grâce obi Koko Mayamba trop bien azana. Aza paranormal, c'est un paranormal. Vous savez paranormal, ingolo bani. Paranormal. Ça veut dire qu'un homme mystérieux. Un homme mystique. Mystérieux. C'est ça qui fanatisme est de ça. Non, ce n'est pas une fanatisme. Parce que Koyeba est d'abord, pour moi, c'est une grâce. Ouais. Parce que Oyasala d'abord dans ma vie, Penalibota na biso eza mine. Parce que na koloba eza ngolu, ce n'est pas donné à tout le monde. Ya koyeba parce que il y a des gens aussi ba vandi dans entourage mais bazwa ngolu ya koyeba ete mais biso nzamba sali biso ngolu ya koyeba to yeba d'abord comment na to yeba ba na biso liboso poto yeba ezalaka à travers grande sœur na biso. Abela ki malade que je peux dire que so tali lo ba kilobi au Ah sali. Oui, aza en vie. Koloba ki batumsu bandolo ba ki yo kufa na ye en vivre te. Là espoir ya vie et rosa soute même batumsu ya famille, batumsu bandolo ba ki non. Muto en kufa ni malade wana ebomaka. Mais to yaki awa à travers mutu à la balakse biso papa Koko. Papa Koko d'abord une fois que komona d'abord après ça d'abord espoir ya liboso. Le jour à liboso d'abord tu rencontrer tout moni d'abord era monte ta grande sœur la sabi non au robika. Et le quoi liboso d'abord à mon d'abord gravité ya problème na yete. À mon qui gravité ya likambo azaki na monte parce que ninga zalaki d'abord mutu msusu akokima na hôpital ku batu msusu ke non parce que à l'état d'abord l'opération même notre docteur yemoko abanga na maladie na ye docteur so banga malade oui notre docteur yemoko so banga maladie na ye même na infirmière ba opérer traitement mais ba loba non faut sambela ramakasi ba loba na ba doute ba on a déjà que muto ndaza boy kufa na ye docteur yemoko zo loba azo banga na ye azo sala na kapwa sala to le à l'école opération il y a $4,000 à part $4,000 on a part makamu susku to kolo ba kunamte $4,000 mabikate oui abikate ezonga ki le susu mais le jour où tu racontais par Koko et le quoi liboso on a ko pambo to pambola nzambe ti lelo alobai d'abord que non toi tu vivras au kufate après ça qui espoir azongisa ki le susu que espoir mo o ya bungisa kala lolo bakoyeba yo na loba ke ezangolu abimbaki libumu bato nyonso bando loba bando sika mais pas Koko apesa ki espoir na loba na libota na biso asala ya mingi d'abord je peux dire dans ma vie na famille na biso ba témoignage eza mingi
koko na biso mobali ye mosu sikoyo bino boza baégoïste bokomisa lokola moto ya paranormal na famille non ya famille te non yo no loyi toloba no eza ngolu eza ngolu ok sikoyo nalingi mpena tona na mondele namoni yo ntango leki no azolobaki eza mpona moto nyonso yo mpe quelque chose lekaka na bomoi na yo obie kaka mpona famille na nzela ya koko nanga mobali oui abando souffrir makasi alaki na problème à gorge aya nyonso abebaki na alaki na cancer à gorge nde toyebisaki ye non na ka oza nango oya pa papa koko mayamba nde abikisa o alanda traitement na yo selon directive ya baange nde baopesa directive na ye ali nde olanda traitement nde obika nde koko aesitaki te abaki tokende pa papa koko totala oyo ekosalama kuna nde toyaki na koko epapa koko nde alekaki na traitement directive ya baange bapesaki badirective na bango asala bakisi alekaki na opération sans cicatrice ya gorge basalaki bachangeaki nyonso bagorge nyonso tu bachangeaki ya sika siko na minute toloba bekoko azonga normal en forme bien makasi azonga otambola aza en vie ana ndako. Ça fait combien de temps? Je veux dire 2 mois. 2 mois déjà. Eza calamité. Calamité. Imaginez muto bando bimisa même na solo. Imaginez to uti mosika tobana parce que toza bana ok. Ok. Supporter de ce beau ok. C'est quand yo soki botali bato yo bazo souffrir. Na bakobo zemi nango na famille, koko, binomoko, tout ça banini. Bokolo bana bato nini? Non bana so pa ya leki c'est pas ya. Pour moi na kolo bana bato ke. Oh mieux ça même na français ça m'a dit. Asa un problème grave sérieux. A hésité a benga numéro ba pesier. A benga numéro ba pesier. Asa muto akisité. Asa penganga te mais c'est un homme de Dieu puissant je peux dire. Un paranormal, un homme de Dieu puissant, un puissant. Oui, mais puissant dans la baxa, on a su parce que c'est un paranormal. On est battu, son okolo bandé, mais mutuana excité que baya, baya, ba on a ba merveille, nzambe, nzambe osana ba vina. Osana ba torope sa mbote na pays étranger ba ebio, France, États-Unis. Na France na pesi maman la Blanche. Mbote, oncle langa trésor, voilà mbote. Na Belgique na pesi ma Médis, mbote, Médis tonta kume so mbote. Na Gabon pe na pesi oncle langa Peterson Tipelas mbote. Merci. Merci beaucoup nzamba pambolo. Mondele, bokolo banini pona oyo pakoko azosala. Omona ke nani? Nganga te azanga tenga mona ke un homme mystique hein. Soko moni e boye yo mo moni ka za mystique o comprendre mais elo no senga na batu no so ba olanda biso ba ya ba hésiter te partout bazali ba ya eza oza musika somba biye ya kolanda traitement papa koko numéro eza affiché au fond de l'écran na ola ozo numéro wana obenga e oya e olanda directive na okobika na kombo na Yesu pese moi toli ye pa koko ngo pese na toli tolika na opesa pa koko a continuer kara parce que na eloko azosalela mpona bana na ye et puis simplicité aza nango azalaka simple bongo akoma orgueil te amaita mapeka te aza soki ndeni te azalaka na simplicité nakomikiti so aza nango liboso ya bato. Merci moi bambote na bato napesi mbote na oncle yanga Yannick depuis Gabon, napesi oncle Trésor depuis Paris, ma Blanche, Médis Tonta Koumese depuis Belgique, napesi sous maman nanga Espérance mbote mingi. Donc maman ça na poto? Oui. Maman Espérance na poto? Oui. Okay. Merci nakasi pona lelo to comme parce que na suka nazo songela papa Coco, l'homme mystérieux, l'homme paranormal, to songela ye l'homme paranormal kati na ye ba exploit oyo nzambe azusa na kati ya bomo na ye. Vraiment c'est une personne mystérieuse. Nzambe vraiment aleka na kopambola ye ba grand na bato bazo longola ba pancréas bazo changer ba nini bazo changer ba cancer bazo longola gorge mtu ba longoli. Ce n'est que nzambe mtoko sablo oyo pa ya pa Koko Mayamba oyo azali une personne paranormale. Alors on dit ça sont pour raison moi muke materne muke parce que l'église moko ebani atoko na pourquoi église moko ebani ko
babani culte bolimisa biso alors nazoki koyamba mpaya na ngai ya monene na milelo Pakoko l'homme paranormal Pakoko nalandi bato bakumisi nzambe kati no makasi mpe bakumisi yo mingi ntango ozoyoka tozoloba ndenge wana kati no makambo nzambe azosala ezosala nini ezosala quand même pas moins bien na nzoto boye oui ezosala bien parce que natiki trace na nga na mokili ya bato naotiki yango mais ce qui est important que gloire ezonga banzambe ye moko mpona ngai natiki trace na ngai na libere talent oyo yakati na ngai mpona mokili na servir mokili bato mpona lokuma nzambe esalanga bien. Ok. Pakoko soki olingi osenge epai ya nzambe abatula eloko moko oyo oza nango to olingi abatula nini apesanga longue vie mpe makasi ya kobikisa bato na kombo na ye longue vie surtout. soki olingi nzambe alongola eloko moko kati na yo okosenga alongola nini alongo na kati na ngai en tout cas nyonso apesanga kati na ekoka ngai alongola eloko moko te nyonso ekoka nyonso nzambe apesanga ekoka olinga koliaka même aliaka bien. plat préféré na yo Pakoko l'homme paranormal oliaka mpe kaka mpe paranormal suluba fufu pondu poisson yango wana élément de base na ngai yango wana. Ok. Fufu pondu poisson élément de base na ye yo mpe soki oti poto ekoluka ye soki atraité eloko biso kolambela ye ezaka pondu fufu na poisson. Merci beaucoup. Alors, Pakoko, on dit que mon métier bazolanda yo. Oui. On ça batoni yo balandi yo. Soki oza un message moko particulier au pesa bango par rapport à mission oyo nzamba pesi yo. Est-ce que mtakufuta pe ticket les États-Unis aye awo traité pa biki? Mais ça na battu otala ngai ba uta kuna ba yape awa bika bazali na poto kuna. Bazali. Mais ça na opesa. Muto yo o ya sentir que makambo est touché. Mambo a touché, Mambo a soutenir, Mambo a même conseil de sagesse dans le groupe, on a sentir qu'il est touché, on est destiné, il y a un monde nazali libre, dans WhatsApp nazali tout les amis pour monde. Mais ça pas numéro no boivo to balanda. Numéro WhatsApp. WhatsApp nazali le 081 24 594. Kuna bango bakotani code na 00243. OK. 081 24 594. On a WhatsApp na ngango wana. Donc ça va benjo bakozo moko personnellement. Oui, c'est nga personnellement. Au monde on appelle ça, ils a pas secrétaire, ils a pas ya te wana nga moko personnel. On ça pour ça soutien te. Lisungi. Nini zo zanga yo penda pour au développer ba talent za batikati na yo moi ba moyen pe ezosanga pe Pakoko le réunion se sent en soutien même hier j'étais en ministère ben ministère na ye c'est un soutien les gens venaient il y a soutenir musala wana le réunion so oui nous avons un soutien matériel financier et même moral yango wana za soutien c'est un moto ya za toucher soutenir ce n'est pas n'importe qui. Ok. Merci Pakoko. Zamba pambolo to comme la soupe parce que na suka. Soki opropesa bato bambote. On a besoin de la bande béré oyo bikisi, oyo salisi, na Poto Bazali, na Congo Bazali, na famille Bazali, na Gabon Bazali, na Brazzaville Bazali. Oza na quelques personnes opesa bato mbote. Avant opesa bato mbote dernier mot na yo eza nini si manongo pesi bato mbote. En tout cas, dernier mot na ezali que non. Mutu nyonso oyo azana kam moko bo hôpital de Lemba médecin à Lemba. Dieu m'a envoyé pour votre réponse. Nyonso dans votre orientation spirituelle, je suis là, votre réponse. Surtout les maladies incurables où la médecine se fatigue, je suis là pour vous à vous servir. Na Pessi Mbote, na Alain, dans la poto. Na Patrick dans la poto, na Olga dans la poto, na batu nyonso ba grand frère nangai Rex Mayamba, Jackie Mayamba, Sarah Mayamba, John Mayamba, basé belé kuna, basé belé kuna nangai, basé belé kuna, bozamala muzambe mazana bino. Merci beaucoup.
Merci. Na retour boité papa Coco. Bon somme tazana sida. Notre épisode awa. Ayape. Notre épisode awa. Notre épisode awa. So wane bangi saka. Nzambe so ya bikisa mutu. Awa bikisa mutu. Osegate paste. No paranormal. Kuti manjo kutu wana. Faki mo atteindre ban oyo ka suba. Oyo kitana ko yokide. Mais oyo sa première mission. Oui. Mais mission c'est belé. Na ko stade mission sur kaka yokutu na mbote mena mbika ka bateau yo, babiki na nzela na. Voilà. OK. Merci beaucoup to komina suka na kopesa mbote mingi na bana na ngatu ya poto. Papa Edi nzamba pambolo moni moto. Papa Edi to soutenir bakasi. Hein? Et que ça la peine malamu. Pourquoi pas n'appeler Sambo Tepa ya moi si na ye maman Nancy moi c'est kitoko moi c'est pembe nzamba ya pambola ye et na pesi moi na ngai maman Mati toujours na France nzamba pambola yo nomba na ye papa Anissé nzamba za na bino na pesi ma bien-aimée Serigette nzamba pambola yo c'est Brunel ma bien-aimée c'est Brunel omoni papa Coco yeyo to soutenir ye bo soutenir ko sa malamu les États-Unis na pesi ba na ngai moyu mana Sylvie na pesi bango mbote Patrick Kamanda na pesi bango mbote na Belgique bose belé Sunda bose belé na France na bakina basaula et puis les États-Unis na bakisi na docteur Bobo Libanda nzambe aza na bino et puis na France na pesi mon grand frère Siskale Motema Yanzeza Makela mon grand frère propre tata moko mama moko nzambe apambola bino soki solution elité. Ah, mais ça peut mbote. Na pesi Freddy Vanda mbote na moi c'était mami Jombote mingi. Na pesi Tony Libanda mbote, Docteur Jombote, boza malamu na Dodé mbote. Boza malamu tozamne longo. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. To comme na suka sombele suka bisanga bolobo suka bimbele ndenge ba taxesa balobaka sokwe suyo etalio mais pona bana nzambe ko so bango te bako sepela bakoloba haleluya nkolo abimisi mutu moko oyo azo sala bakama ko kamwa azo traiter bato bazobika nzambe aleka na kopambola bino soko zamona nzambe te kotala biso te mais soko zamona nzambe ndeko na biso ras moko tala biso okopesa nzambe lokumu wana tokomi na suka nazopesa invité na ngai mbote mingi papa Coco félicitations nzambe ko sala nayo nde tokutani balasima merci beaucoup ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert